Bonjour à tous, vous êtes sur Congo Promo. Si vous aimez plus de vidéos, cliquez le bouton en bas, abonnez-vous en masse. Moi, Bérodès, je me suis déjà abonné. Il reste que donc ça veut dire l'orchestre le plus stable. Orchestre donc mettons mal bayaka ba comprendre maintenant que stabilité on est à la TV. La stabilité TV na kati maramususu. Et maramususu na biso pour na sali 14 ans na salaire te. Ma bien biso ba congolais ba lingte to ba vérité mais ngapina en tout cas bolimbisanga. Nanda ko essayer ko ba vérité parce que moto ba vérité tanga za na bomoy. Parce que lobito na ozala te ba image to sana bino yango ne kotikala. Na la sabango ke musique on na osala. Ils ont rendu mon amour quoi balle de match tendé la carrière dans mobimba. Donc ça veut dire na longwa pour ba ke kati na ngane za na makambo l'équipe makambo na tout. Na mukuse ala na makambo muninga trop mais mo boya ga trop. Mukusini. Mutu wana yo ebi. Yo bon dire yo kota ranki nezo l'excès déjà ligne mo zo kende. Mutu mukuse bata mukuse comme bana kinia. Bon mutu mukuse on na tangi. To ebi ke ezala moko et puis mususu azala ndana sima ba tambola nde to ebi jibena wera nde to ebi pe moko wana fali popa. Fali la nene na mo fali za ka yemo mitema mabe. Comprendre surtout yo mutu mukuse. Débat no yako maka fali. Ola taka kecho chaka balangeti na kati pokuma mula yo zaka bon. Le Congo Promo de Faté. Bolanda Congo Promo pour Ezolo la vérité. Avec Congo Promo, it's not the same. C'est pas pareil. Rafigeto. Check. Hugues la coiffe Ikoté. Et enfin, je suis arrivé. Salon Hugues la coiffe Ikoté. Non seulement c'est un salon de coiffure, mais aussi une machine de transformation des hommes et femmes. Regardez-moi comment je suis. Vilain. Mais attendez, 2 minutes. Bogart. Vous allez voir. Hugues la coiffe Ikoté, votre salon de coiffure mixte afro-européen situé sur la Nationale 3 au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois. Pour plus de précisions, veuillez nous contacter au 01 41 55 00 00 ou encore sur notre site hugueslacoiffeikoté.com. Nous sommes ouverts tous les jours de 8h à 20h, même les jours fériés. Hugues la coiffe Ikoté, l'homme qui coiffe la ville. Hugues la coiffe Ikoté, le salon de coiffure mixte afro-européenne de proximité. Au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois sur la Nationale 3. Un seul numéro, 01 41 55 00 00. La beauté de votre chevelure chez votre frère. Hugues la coiffe Ikoté, même père, même mère. Chikicha, chikicha, cha cha. La beauté peut tout changer. Salon Hugues la coiffe Ikoté. Quelle beauté! Sexy pour les femmes, dindindi pour les hommes. Descartes Construction et yeah! Fini l'inquiétude pour la réalisation de vos constructions de rêves en RDC au prix imbattable. Grâce à votre entreprise installée en RDC uniquement pour vous, spécialisée en construction, réfection, bâtiments, immeubles, vente de terrains, travaux publics, avec les ingénieurs architectes qualifiés au prix incroyable. Descartes Construction est aussi spécialisée en luminosité des bâtiments et éclairage public, installation des systèmes d'alerte, intrusion pour des maisons et véhicules et tout d'autres services. Nous acceptons aussi les paiements par tranche au prix incroyable. Pas d'hésitation avec Descartes Construction. Vous serez jamais déçus. Pour tout contact, notre email est descartesconstruction@gmail.com. Notre numéro de contact plus 447 93 92 82 813 et appelez-nous pour Kinshasa plus 243 89
91 56 86 2. Descartes Construction, Atozana Mbongo Moké, Opération Tongana RDC. L'agence d'export et d'import, Michulu Atlantic Shipping. Et yé, Bana ya Canada, Bana ya USA, Bomi Tongisa Lissousouté. Pour tous vos achats et ventes de voitures, pièces de rechange et les accessoires possibles. Na koti na ba koli na bino na Kinshasa, bomi tungisa penza te. Please, bakoya kozwa koli tina ndako. Pour tout contact, benga Michel Lukadi. Plus 1 508 371 60 43 USA na Canada. Pour na Kinshasa, benga na plus 243 89 551 30 38. Michulu Atlantic Shipping. Yaboye, Bazuapi. Raph Ngindou, félicitations pour la promotion, c'est la rapport d'artiste. Que Dieu te bénisse. À connaît pas demander, il n'y a rien en face. Congo Promo, Raph Ngindou nde. Merci, nada bena fier na Congo Promo. Et ça, sito yo bena no number one. Donc sito yo bena intellectuel. Boss Raph Ngindou, en tout cas, on a passivement bambou. Raph Ngindou, le présenteur de la force créative Congo Promo. Boroto, ça la force militaire na Congo Promo. Et faites comme moi, allez voir Congo Promo, tv5.com. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Avec Raph Ngindou, Congo Promo ne tombera jamais. Piccolo Congo Promo nde. Ouais, balobi Raph Ngindou. Congo Promo toujours, grande puissance. Come on. Congo Promo qui torcos net in a film. Congo Promo babundana nango. Raph Ngindou. Congo Promo. What a plus, what a boss là. Voilà, bonjour, bonsoir très chers abonnés. Vous qui nous suivez depuis partout dans le monde, c'est pour moi un réel plaisir de pouvoir vous présenter cette émission. Et voilà, je ne veux pas commencer sans pour autant remercier mon patron, M. Raph Ngindou, le boss américain. Et à toi, Johnny Célèbre, derrière la caméra. Et bonjour à toi, il y a Papi, le roi formé, la souka carte limitée, Abi Kalate, Mineko Matina, 32e dans Libana. Jeannot Bamba, la pomme de main. I love pomme de main. Le jeune premier de Paris. Et voilà, aujourd'hui, je reçois pour vous Abazika et Wenge BCBG. Et voilà, les loiseaux, ça la carrière nae solo, nandenge nae moko. À quoi expliquer l'histoire au côté de la Mozino, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi il a quitté. Et pourtant, il y a Moutaou, mais là qui peignait à papa chéri. Et à quoi expliquer Bisso Yemoro, pourquoi Azal Issou Soukounate. Et voilà. Bonjour Abba. Bonjour Jémi. Bonne santé et puis Boni studio, il paraît que vous avez un studio. Ouais, santé kitoko, studio pe kitoko. Dans ma ramino c'est que nous pena, n'engue pena à la rapport. Dans ma ramino qui n'en bien. Qui bien mon gros coup t'en a pena boulot donc non c'est qui n'est bien. Voilà, ben pour na bateau ba habité avant BCBG aux Akina en orchestre nini. Bon avant BCBG na zaki na Victor Leison. Avant Victor na orchestre na biso ba quartier n'engue la rara. Après Victor Leison, la côté BCBG, j'ai pris la côté BCBG en 2003, en 2018, dans 2018 et 2017. Na Victor Leison, il y a qu'une question remenée. Kuna au tiers peu vocal au Yemba. C'est kuna na Yemba la vocalité, na salara ba cœur. Dans ce aussi na longue histoire, na banzembo le roi Maousso, na Yemba na salara cœur et puis c'est ça. Oui, voilà, BCBG qui fidèle vraiment auprès de Papa Chéri depuis 2013. Depuis 2003, on a 2017. Et pour l'année, qui dit à quoi? Bâton et belé, on a vendaki, si biton ka bolongwe. Si bâton et belé, on a vendaki, on a yango, il y a un conseil, tam te pèse un conseil. Les hommes ont tout temps. Tant bising mais quand même, 14 ans en orchestre, tout comme tata en orchestre, il faut quitter. Donc, on a une décision super personnelle, il va vivre ma vie humaine. Donc, ça veut dire que faut me battre là, il faut sur nayo pour ça la maman il faut la confiance de soi. Donc, la confiance de soi, il y a un peu de sali qui est quitté dans le groupe ango, donc les non ça makamnanga. La moi peine non ça makamnanga, nous avons pas sunganga la muke pour na longa BCBG na bomengote. Na rien, na longa BCBG ne loroté et puis l'européen za la ngote mais na ningaki na longa bongo. Et on me école sanga quoi. Peut-être sur la longue na moi bozumoro boé, na ngana zananga ignorant. Mais na boé pena ne pe sanga sous force à travailler dire pour
na changé mon langage mon boye tambola circuler par-ci par-là bano balongora BCBG basala rien en tout cas nga langage wana nde mutu pena telemisinga sous makasi pena fona changer ba données quoi fona changer ba données puis nous ala mona oyo soki basala te mais nous ala mona liboso quand même oyo ba tout au baloba langage wana ba changer quoi. Mais il paraît balobi que bano babimara na fenêtre bango yango esala ke bazala étouffé tant ba komba baté mais bindeti pas na wenge musique à maison mère babiso bimi na fenêtre kuna ça succès est-ce que yo longwa ki vena na corps papa chéri ebike longwa ki apesi pe bénédiction na ekende sala te tant to kotaka boko sango to yora na mukanda te mais na sina mukanda mo te to na kotaka et puis on a longwe na signé pe mukanda mo te senga kana longwa bongo na longwa la ngandenge na kotela do na kotaki na test mais na longwa na osenga te po na osenga ni na osenga te par rapport à musalo nga la sala musalo musique eza musala mo fo muta za libre mutu fois se sentir à l'aise donc ça veut dire soit se sentir à l'aise te qui mi sara ba inspiration qui mi sama mobele alors na remettre au monde na koma qui étouffé ça veut dire na bilo mo na kati na nga melozo attend de GT espace ezate. Et puis, on a salé 14 ans, tu as voyage moko à Point Noir pendant 14 ans, chanteur le roi en belle de charme, na gangi sa leader, na puis public à BCBG, na mission on a défendre na wenge makasi, na défendre wenge makasi na banenge belé. Mais so monique moment comme na longwa, na robo ya longwa nga te pour na raisonner ma bête, conscience na nga pena, ezagi pena donc te yaginga. Et puis 14 ans déjà ça va, oh sali pour na wenge BCBG koki maintenant là. Lève-toi et marche, télématambola, au sala quand même, au sala bien pour la vie. On moni lelo yo, na sala makama vie nanga avec le temps nzamba do sunganga malé na bi ke kala mingte. O pe au monde na nene suna miso ba pe au monde nango. Mais balobara na yo ki olobi ki obima ki BCBG na eloko ya gravité, mais balobara kuna balbon beta mara troté. Mais vivara même bon réseau circulé n'est bimane le côté et puis voyage carrément quoi Point Noir tout tika rozoa ba mbongo ba ministère beta ba matolo comment le roi ba salaire à battre donc ça veut dire ministère sera concert à beti matolo ba ke bino bo l'air à danger pour boire beta ba matolo na concert ba kota ba marabino non matolo zo ba miette ya misala donc ça veut dire que yo na nengo sala lelo yo patron lo baté qui na foot a été pour ndenge ba filma ki on ndenge boire banga ba kabila ke mbongo wana za su musalati il faut afuta yo mbongo na yo ya musala o sala ka musala parce que yango nde et vous permettre yo ozala nelo mo ebikende na bona ko zola ngo ba kabelinga na lela ngo bongo mais o ya ngai ba futa ka ngai yango futela nga palais yango tshela nga provision o tcha yango déjà na calcul donc ça veut dire balobara mabe ça veut dire biso moko pe to zape parmi bato PM susu to zindiza pe to ko tsape bato belé pe na buzoba. Donc ça veut dire ok c'est le plus stable, ok donc mettons mal bayaka ba comprendre maintenant que stabilité on est à la TV, la stabilité TV na kati maramususu. Et maramususu na biso pour na sali 14 ans na salaire te. Ma bena biso ba congolais ba lingte to ba vérité mais ngapina en tout cas bolimbisanga. Nanda ko essayer ko ba vérité parce que moto ba vérité tanga za na bomoy. Parce que l'obito na ozalate ba image to sana bino yango ne kotikala comme histoire. Donc ça veut dire soki na ba vérité o te na bomba yango peut-être que ça l'appelle le mot boy bof bah tu as ça la rane sur une donc toi ma flamme olympique bah base la flamme olympique bah donc la mine tu sais bah comprendre la dimension na belle de charme même bango bah lo alo zoya bah tunelengiza roya bah danse diponeuse zoya malanda za roya bah on va featuring à danger na beti na rata bord donc côté on a peine en tout cas bah longolanga ming za bah longolanga non na qualité ou bah tchara bah musicien bah longora kuna bah sala rien on a bah longolanga na maramona base la maramonga na osala ba ose plan nango salaire na wenge ala raté salaire na wenge ala raté na loba wenge nyo sauté peut-être wenge nga na uta ponga na beta na maison mère nga beta na BCBG pendant 14 ans na salaire donc ça veut dire soki tozalaki pe que pendant 14 ans muto azali eza pour nazalaki te na lingara leader puis na lingara orchestre et puis na lingara musala nanga na pe muta palpite te na bitambola tamana longwa na kibu non tara na carrière na 20 ans de carrière na betika na Victor Leison na wenge BCBG un public peut comprendre nga quand même 6 ans na Victor à 14 ans na wenge BCBG ça veut dire naza palpiter ti naza mutu naza lokoso mbongo ti emble na ngai yango ne mutu ya mususu yango mususu côté moko mutu mona mais chanteur mbara bien mais zara nini yango mais nini yango zara bo nini yango batu mususu ba roma kolela na place nango leke ngamona milela yona taki na bité
mutaoza na souci na koleka nga mo ezati na la sabatu ke nga mona la souci na nga vomena kite na sala nzela na nga nzela na nge pesa nga makambo yango lelo Olivier Belesi baye ba fitiringa makasi ezali na obeta et puis batu kala mingi te na balola mabele ba comprendre na faut changer langage bah il faut changer. Voilà, na 14 ans nous acquis na BCBG. Bobeta combien d'albums déjà? Na 14 ans on a travaillé avec 2 albums, on a travaillé quel autre problème na sur un sérieux. Troisième album yango yako ma balle de match, au papa chirape biso ba nzembo. Yo bikaka. Pourquoi patienter qui te la nzembo le bima? Ceux qui n'a patienté tant album yango bima so na longwe ba oloba ki ba noze album bima po ba longwa. Nga la préféré pena na tika nga ba nzembo po amona ke na longwe na kimobali eno na longwe po na na raison so nzembo na ngebimisa li gaz ne na longwe po ba betela ngo tangwa po ba loba ngo po ba mese bele ba ali aba ozela so album bimi po ba longwa te nga siko na pesi bango na exemple non on sala ki ngo pour prouver papa chéri te na pesi ka exemple na la sabango ke musique nga na osala izaka nzembo na moko ba de match tende da carrière na nga mobimba. Donc ça veut dire na longwa po ba ki kati na ngane na makambo eleki ba makambo na tout ya mo na longwa ki na nga ya mo ni kati na nga siko komi ko bimisa ba o ezalaki na kati komi mapo ezalaki étouffé tant de jeux ezati o zo tant oyemba ba vocal danger te pose belé ba vocal danger belé ba nzembo danger belé mo yemba ngwa place oyemba ngo ezati so ba de match ebimi na ba concert à $100 bobeta kati kasoko yemba ngo kuna concert à $100 bon ba bayaka rapport pe so $100 ngo $100 wana muta futi ayo tala ndole kasi yo yembeli bango musicien na ba podium yo no avantirer bo komo kimisela nga ba public na nga ba bayaka otala nga bo mo kimisa bango yo musicien yo kiti te nga siko biloko wana te on est quand même de grands garçons quand même hein tout d'abord grands garçons to matolo c'est bien bon matolo c'est bien bon ko senga za mabeti mais to ko kuma ba mandiante à tel point que salaire le rôle les a raté pour l'IA il faut matolo pour foot à parler il faut matolo pour même aux en rendez-vous mon koboé au salaire il faut car matolo ti il y a on a localité matolo rose en ango mais na créé moi les gablo na nga mo boé ata matolo rose la mais côté la nga pata mo lo mo boé pour nous aller un peu organiser vous comprendre manque à salaire excès de matolo rosanga forme et organisation la vie tu vois. Il faut être organisé, bien organisé, surtout on est de parents. Dans la banane, on fout à parler, on a moi aussi, il faut foutre à régie des eaux, foutre à snell, quelque part, il faut balia. Donc, moi de la femme, paye en haut, madame, voilà, moi les putas, si go tout, donc, moi, sinon, pour la tali puta, il faut que ce soit pas voisin, madame, à la tite, et voilà, tout ça, pour se placer à abonner na biso balinga biso et puis na Alvin Ozana le jeune docteur international depuis USA. C'est placer bango na moi vocalement au bêta na wengi na BCBG. Emiso uolanza kumba kelvi senko ipapi jemelas hangana mituninza bebi nadama yayo kitoko ekoma lokola melodi harmonica soki mpe bakitisa yo nasinga na bangelou niko embi Diego la torti Didier Ikenge Jimmy Mavanga Olivier dia sonama bolingwa moto mpamba kitoko binadama Mbolingwa souverain ezapé na 5 chantiers salva solo la kabien souva zala kabien akabela kaka bana ba voisin na ndenge ya 5 chantiers bolingwa nyokolanga bolingwa kutekoma kotungisa ngai muziki betanga bamata nguto banyokoloko ici. J'espère que c'est Pélici Joe Matop et les chroniqueurs géants. Voilà. Et à bain de charme, tu retrouvé on a featuring à Robinho. Est-ce que Yunduza Yaya ou Abenga qui Babina Nzimbo moi Abeta qui yana Numba Yaya et Sunganga pardon. Yundim Tuza Yaya ou face Sungae Yaya et Sunganga pardon. Voilà, à bien sou Yaya Benga Ngati. Ngazara ke masanae. Atale kaka pour le raza peu ta vision atale kaka biti. Ngal wana bosser nini. Na rose wa pena ke rose na ring to beta na makofi pour mon wana bitu ma ring so tali clip on a bien bata na clip on a bien to ali kwa ring et là sur le rôle donc moi il va beta na makofi donc ça veut dire il y a le rôle de boxeur ya makasi ba beta na makofi na podium est-ce qu'on gagne te oh mama o gagner te comment musupe o kina ngonile comment musupe o kina wala keneni te
va comprendre les gars Valère Moussato Salim. Pour maman yaka par-ci par-là. En tout cas, Robino Mundi, en tout cas, félicitations mon frère. Pour moni maman c'est belé, zo banga, banga baninga. Hein, banga baninga, mais il y a l'accès quand même qui a ça soda. Pour chanter le roi pour malanga faut pika. Pour ngaso na yembi na tika bar les colo. Siko Robino pena na yembi a beti pe bar les colo, nga pe bar les colo donc makambo ekangi. Il y a le monde entier, Trace TV, tina ba chaîne ba ivoirien par-ci par-là. Donc on a beaucoup de fils. Donc tina ba na fait fond un village. Baza ko benga pour na félicitation en tout cas belle bongonde. En tout cas Robino Mundi bu continuer bongo makambo ekeli boso. Donc on a dit qu'avec Nzambo azali kolo wa mona rabatu bana baye. Alors on a question ngolo avec Fally Poupa. Oh mais handicap la merveille pays donc ninga zona donc avec Yépé pour El Marabio Chasola. Vous comprenez? Lelo ba Fally baza ba lumière ya mboka na biso. Vous comprenez? Fally za lumière ya mboka na biso po apesi mboka o ba valeur ba ndenge na ba ndenge. Vous comprenez? Ça veut dire photo ndi marabango surtout Fally pour pas ndenge pena za na bon mo il faut ndi marae po en tout cas handicap batika o pe manayo quoi oza grand okutani na ba grand moni batu belé lelo bazoyi bati ba valeur ba ville roi ba Herkeli. Grand artiste, donc ça veut dire que les têtes souvent les valeurs à Herkeli. Oui déjà si là. Herkeli a aussi latin, non si c'est Herkeli, non si c'est Herkeli. Bateau bon bon bani ba complexé. Bango pe ba luka ba salatana, moi na suka na, comment ça moi na suka États-Unis za kana. Wa beta ba tatouage belé na nzoto wana, comment ça kana. Lilwe. Ba satana lilwe oui. Tondi mabango. Siko lilwe le Herkeli. Po bango lelo ki kini ba complexé ba petio ba Davido. Ce qui Davido va monter danger. Est-ce que Davido a un niveau Herkeli? Et ça Davido, et ça complexe. Ce qui Davido. Et ça complexe. Pour Fally à sali. Bon on peut pas salat. Fally ba yamena ba tapis ba ndenge ba tapis rouge ba ndenge. A beti na ba sala ba ndenge azu ba trophée ba ndenge. Et puis ceux qui abimise loko so beti ka jour moko bon internet au côté au monde a déjà comme na ba millions déjà de vies donc aza mutu moko boto negi raté congolais ozolanda makamuninga zo sala mozo boya et non surtout mutu wana mukuse alanda makamuninga trop mais mo boya ka trop mukuseni mutu wana yo ebi yo bon dire yo kota rankine zo l'excès déjà ligne mo zo kende mutu mukuse batamikuse comme bana kinia. Bon muta mukuso nga tangi na tangi to ebi ke ezala moko et puis mususu azalanda na sima batambolaka nde to ebi jibena wera nde to ebi pe moko wana Fally Poupa Fally na ndenge na mo Fally azaka ye moko Fally na génération penaza na ye moko na génération na ye na makambo asala za ye moko bandi sika ko banda makambo boya te na bandi sika o sali groupe sika te nga na bandi sika te na sa ancien na makambo musique et na mouvement na yo mo ki président te oh bongo nga siko net na ko bangsanga net na ko bangsanga pour ba leader ozomona ba leader wana bazala ba collègue na nga na ba orchestre bazala balongwa ba komo ba leader nga pe na longwa na ba orchestre na zalaki na kompe leader siko net nani nga na ko bang o akolo ba belle fa banga nga respecter nga me dis jamais chez toi je mange pas chez toi moi hein moi je fais ma vie na sala na ndenge nanga donc ça veut dire na lo bakaka surtout yo muta mukuse complexé ozo comprendre loba et puis aye ba loba ti hein natang na komba mutu te so ezuika muta mukusa ngo bakake yaye n'est-ce pas bien voilà si ana conquérante azana kana ba vie a respecter ba vene ba ntsone a respecter vene quadra a respecter vene papa chéri na esprit ku toi bien a respecter bon esprit ya bien pour maka mu Fally au sala na quelque part personne pour les comment ba vie mu souper ba sala ngo pété mais so a respecter bon za po za poli vous comprenez na esprit ya bien donc na nepe na bien quoi mobala nana ketchup wana tuka vana na mondre yo pe dire OK nous landa no ka Robinho mais à part ça Robinho tenga za deals m suboyo ba problème mon boyo la ne ba te to la ne la no mutati na kete nga za mukolo Robinho ko tinda ngati nga za belle de charme na 20 ans de carrière musicale donc maka mtu no lo bana yebiango ça veut dire batu et puis ne na lo ba batu ba yebi ke mukusi wana landa ka maka muninga salaka vous comprenez ils avaient ma montée comme moi après ça ngambongo pour na lobé na TV pour nous ça fait campagne et non ça la campagne de personnalité non kills de personnalité non ça la monte mais non le baga vérité pour qui ne la vérité te Fally pour passer les marama minene vous comprenez
ba américain mbele ba obanga fali ba petso ba Davido wana yo mona abanga fali mabe ba petso wana ba ivoire belé même ba o amna nani bazala nini o bazala kwa mapasa wana soki nani ba pisquoire ba fanatique fali bino mo lingi ko fali yango azala ba fanatique azala ba fanatique ba musicien bino bo mona danger wana mais bon ni mete pour RDC boza mitema mabe vous comprenez surtout yo muta mukuse débat no ko maka fali ola taka kecho chaka balangeti na kati pokoma mulayi ozaka bon. Et voilà. Ben, les featuring na Congo avant ils avaient oh bah t'en as ba John Spiel ou les mais to comment retrouver ba président monsieur ba comme il a besoin et on bête musique on a ba John Spiel. Pour on bête bino ba congolais de tu bête qui na robino bon avantage na ngwe nini. Ou soit tes aka bénévolant. Avantage na ngwe zali musique d'abord à mboka et qui ne liboso. Ça veut dire deux forces mboka soki sangani et tombola lokuma mboka et ça la makambo qui na musika. Na place qui a soit ivoirien, a soit sénégalais, a soit mutumo mboka quelconque, a soit musicien mboka na ye. Bo pesi makambo libana, bo lakisi bata libana bota la force mboka na biso. Donc ça veut dire pour nga yango wana, avantage na ngo yango wana. Naza awa mais ba na ba Gabon, ba nini par-ci par là ba obenga nga belle. On avait suivi hein, ce que vous allez faire avec Robino. Aussi ça me fait du bien. Vous comprenez même si muta benga za sénégalais, aza camerounais, aza ivoirien, aza donc et ça déjà bien. Et là qui que tout ça que l'homme pour la culture na biso congolais et puis le rangopé et ça lui fait bien. Au monde avantage yango na. Ce qui Robino bagi que asala featuring atana mutumo libana pour ça na épée. Arosala bata libana mais atali ki na rosala bata libana mais na mboka na ngana na banona mboka na nga. Ya monde pe nzemba liboso o bandi chanson promotionnelle album na ye Mama Yaka. Donc ça veut dire o ya bandi na ndekone congolais. Pan alors si bango bota ne makofi beta marabiso amso ba congolais intamba mo PGO. Vous comprenez Trace TV KO dans masolo KO donc na Congo akutu kolobati. Chombo donc air tout. Ya on a bi balongolanga na page ba mission na balongolanga na orchestre wana ba sala rien. Nga balongolanga kuna. Et voilà en parlant de ma musicien au balongwara la BCBG ba sala rien suite ya Shaingenge. Est-ce que Boroki pe soki le occasion et pe sami bo sala pe moi featuring bino 2 Lobby kuna na concert mon qu'on obeta wana limité na 7e rue na venir sur on est à clôturer de la femme on a pas invité donc caméra no soki lobby ça va bien ba royamo bien donc on peut mi pena au tala ndema mango les cachets à invité métro paroya donc bon mon amon le roi tant to sangane to robeta j'espère frappe au balba mon na lobby ngaza na bezoya caméra pene ya ozwa image ba comprendre valeur à masolo nga na on sala suite ndenge donc moni ko loba trop ezala ngona rien tout ça la musala oza komonana cha za vie nanga bref on est to betane featuring ya mboa boka ndenge kanga nana koloba lelo mboa nzembo esimbaki album wana son série za mboa ya omoni chai ba chai peka ba kal ba kombata eka pa longwa po batimbelaki donc za ba orchestre moka ba faux batimbelaka mona ma ya nzembo na gaz yo za na gaz biso to yoka na te pour ça nini bon il faut to éliminer tant ya kolongwa ba nzembo na biso na concert pe ko mobeta ko ba nzembo na bino faut beta faut balongola mona mai tout mona mai faut quitter pour ça ba nzembo danger ba réseau c'est belé vous comprenez hein chai ngenge so quitter mouvement wana po asala nzembo oyo za na succès et puis nzembo ngo to beta featuring na abeta featuring na Petit Nabel de Charme Petit Nabel de Charme gangi sa leader wa mutako boya te ba meilleur vocal les ba vocal nanga donc leader aganga minse moko na album mona zanga tout le bar vérité fait dans cha ninga zana et puis ba featuring eza et continuer ba yoka et aussi na silité et aussi na silité ba yoka niveau ni to panza pe na ba vi na chai na ba mikolo ya ba comprendre bango quoi. Voilà, côté Sabisota na ben single, moi morceau ndambu ya nzembo eko sepelisa bato bazotala et motiver bango ba ya et puis ba o pe ba roya pour na lobby na clôture à moi de la femme. Ngasko na dédié ango Doningo Bana le patrao depuis l'Angola le cœur de Karine Bonzolo la Kim Kardashian de la famille. Nga mama Suzanne ngana simbisa yanga bolingo po motemeti kobeta. Nga mama Suzanne na bombisa nani bolingo po motemeti kobeta beta kangai moteme komi duku duku e jemima e moteme beti duku duku e susi e moteme beti duku duku e
pona bolingo nga motema beti dukuduku e alobelanga nini nakoki kosala pona bolingo yango ye amonaki nga na nzela yango moto azalaki te nga namonaki ye na voiture na kati ya motuka moto te témoin na ye se bafare na ye oyo ekleraki nga na molili emonaki lumière na kati ya sombre lumière yango nga motema ekomi dukuduku e motema ebeti dukuduku e jemima e motema ebeti dukuduku e nga motema ebeti dukuduku e alobelanga nzela nini nakoki kotambola mama mpo nakutana na moto te mpo makanisi mange ezwa mwasi mbanda te mpo makanisi mange ezwa mobali ya dive. Comment titre andi maison les amis dukuduku donc motema ekomi dukuduku donc on appelle ça ma maman mingi maman asola na biso soki akesenga conseil basenga conseil ka bongo mama ayebisanga na nini nasalaka te mpo nalambelaki ndenge alingaka nasi nasukolaki natandami na lui ayawanga motema dukuduku e nasi nalambi biloko ye alingaka mama aya kolianga wa dukuduku e nasi nasukolaki bana bazolela papa wapi ye avant bana badormir donc nayembi makambo kaka basi basenga conseil mpa baboti mpa bavoisin nalambelaka mobali nanga ndenge alingaka nasukolaka deya bana ero alingaka bana so bakomi na posa olala bakomotuna wapi papa mona papa bo azokoma te nasukolaki deja nga moko mama mona asukoli deja na mitanda mindala na mbetu naozela ye mais mpo azozonga te yango motema ekomaka dukuduku donc ça veut dire wana pena na dédi ona bamama tout pour moi clôture à moi de la femme en tout cas a commencé par yo belle dame azali donc na ba tout batika leko. Voilà, tu commis, tu chité, tu commis na souka émission na biso. Un clin d'œil à toi, Moussa Tessa depuis Trapp et à Eric Zoïso depuis la China, Plamedi Mimbenga, ma copine et Julie Salazako. Et voilà un mot de la fin, malgré que le mot de la fin est dans la raté pour tant que tu écoutes à la malobam et baki samarakaka. Mais moi, programme, il y a studio, c'est aussi la quand et puis sorti un single et ça quand. Donc, Kalaming Tibo single na bango. Mot de la fin zateka ndenge lobby mais na pesi bambote nanga surtout mingi na de la jungle de la forêt papa na exaucé na gladi na pesi bambote et puis na opesa ka numéro nanga ba otu bazana besoin papa chéri mbote te car de la forêt bon papa chéri na pesi bambote na banena vocal na eti hanga na mituni nzambe binadamu on est mbote ya yo kitoko ekoma lokola melodia do mata mezokota pembe erover fazer talaka biso do la mamo ibobanini. Donc, n'est-ce pas bien, on a de la forêt mbote, on a Sankara de Kouta mbote, na Yankimpouyi, on a Olivier Belé si bambote Sikali, on a Glody Okamba na Bourges bambote, on a Venanga Janisita Vanga Muchuri, il y a Switzerland, donc Yanita, donc mère Anita, on a bambote, on a Fofé Litoke, on a Chouchou Mafoala, on a Bana Tout Yamiki, Baba Lingabel de Charme, champion d'Ical, Brazzaville, on a bambote, puis Bana Tout à Luanda, Marginal Onzoka. Hervé Katangala, son Nathalie Soubou, maître J.C. Longele, en tout cas, fan toi maison mère na pesi bango mbote, na fan toi wenge BCBG na pesi bango mbote. Moi na bino ye yo Abel de Charme, mais cette fois-ci, na ko défendre bino pour bwana mwana ti. Na défendre bino. Bazana bana mais le rôle la bango moko ti lelo, baza ba ignorant que bazana bana te ou ba osala fierté, ba comprendre qu'Abel de Charme aza wana makamwa ki tsoko quoi. Mamote na ngape trop na pembe na yo na beauté na yo moro jemima donc na sepeli. Voilà, merci beaucoup. Et voilà, Tozakina a bain de charme, a expliqué Bissou Abi que yende descendant et à BCBG. Voilà, au P Samarama, au P Selengi. Continuez à suivre, voilà, Bouglanda, vous s'abonner l'issue massivement, la chaîne Bissou Congo Promo, les labino fort. Un grand merci à toi, Jenny, célèbre derrière la caméra, et à mon patron
mon boss, mais c'est Raph Nguindou. Et à toi, à vous, au Bolingarangai, abonnez à biso tout, pour suivre Mbalastima ça la soto ça m'a plus que ça. Et voilà, moi c'était Jemima Kadima, donc voilà, Mbambo TBE Nabino. À suivre. Bonjour à tous, vous êtes sur Congo Promo. Si vous aimez plus de vidéos, cliquez le bouton en bas, abonnez-vous en masse. Moi, Bérodès, je me suis déjà abonné. Il reste que...